Et là aussi on a des liens pour bateau batikaye avant la kimia. Hein? Il faut Esaïe 55:6 à l'ukelungi na Nzambe na pardon na ba veiller de prier et ba sai na Nzambe osu ba patriarche ba kende ko tie maboko ba benga na milimo wana soki te frère yo ngalo ko moko wa soki Nzambe atindi moto esprit égaré moto wana ezaka Nzambe moto okangola soki Nzambe te akobonga mate parce que clip monsieur bimi ezobima musique ezobima hein musicien nazo continuer kaka hein aza musicien nazo continuer kaka azo ebateke azo finga mamukili mobimba ezama eloko Nzamba ici pasteur Denis Nzambe soki Nzambe apesi vision pour sa provision soki Nzambe asolo ngala sa ma président de la République je vous confirme lelo ngala sa a 0,5%. Ah, tu as l'église partout là-bas. L'église de l'Obini, maman, il pourcentage partout contre combien? Tu as dit 120 millions et Congolais. Même à voter 50 millions, ça y est. Même 30 millions, ça y est. 120 millions de Congolais. Et la carte de candidature, tu as un grand poisson favori, tu sais qui. Ce qui est en Zambé, il y a solo au monde avec fait. Non, tu vas voter les mélas, ce n'est pas Dieu. Hein, maman? Bobo, c'est que le professeur Papa Simon qui m'a dit qu'il a routine de la vie, non, moi, dans la ngaï. Tu sais qu'elle n'est pas à diacre. Ouais. Hein? La fille de le film. Il a fallu. Fallu la année. Mon doigt, ma bonne église. J'ai bien monté. Baba, ça, il a embêté. Baba, oui. Mais moi, on a bien tu sais que années. C'est un chrétien. Les gens sont à l'église de l'éveil, ils ont bien cette grâce à Tshisekedi. Parce qu'ils ont défendre la place sur autant. Les gens sont catholiques, ils sont protestants, ils sont kimangis, ils sont dans l'église de l'éveil. Hein? Félix, mais ce professeur, moi, Félix. Maintenant, à l'Obakate. Donc, quand on a vu privé, on a beaucoup de respect avec maman. Dans mon azala, c'est une maman qui respectait tout le monde. Elle se voit dans les cambo. Maman, tu as les cambo, à quoi il se passe? So il y a pas de fond de pas la vie. Ah, l'amour. Kolanda été. Tu as la canzamo. Maman, extraordinaire. Maman Tina, c'est une femme extraordinaire. Moi, je te dis. Ceux qui n'ont pas maman wana, c'est une femme la plus souffrante du monde. Que Dieu les protège et peut bénir. Et le Cameroun. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Mais moi je te dis la vérité. Maman Tina à l'Obakate. Donc quand on a vu privé la banque, il y a beaucoup de respect avec maman. Dans mon azala, c'est une maman qui respectait tout le monde. Elle se voit dans les cambo. Maman, tu as les cambo, à quoi il se passe? So il y a pas de fond de pas la vie. Ah, l'amour. Kolanda été. Tu as la canzamo. Maman, extraordinaire. Maman Tina, c'est une femme extraordinaire. Moi je te dis. Ceux qui n'ont pas maman wana, c'est une femme la plus souffrante du monde. Que Dieu les protège et peut bénir. Et le Cameroun, ils ont des bandes de paix dans souka. Et là, tu as dit que la femme la plus souffrante du monde. Et ce que le sambo n'est pas encore le cas de sa kimia dans le couple wana. Et au CPA. Te kimia ceux qui donnent sa zone l'Inzambi à se repentir. À 5 pardon à Joël chapitre 2 verset 12 dans Batonios Baro Olimbisa. Hein? Denis était en prison en dollar. Dans Babima qui n'a monaki Denis awa il y a une grâce à ngaya avant Bima na souffla qui ne litoy. On t'a dit que tu as Denis na quand en prison et d'ailleurs maman tina moi sina on t'a mis balinga. Chaque semaine avec les 3 fois. Na soufflé na litoy maman. Habitango yo zo Bima awa. Kamata Joël chapitre 2 verset 12.
senga pardon na président ex-président Kabila mon livre senga pardon na monde mobile et il a fait ça et bah donc ça limesi a zonga ki lisusu na mouvement hein et le senga de les sikoy pour bato batika yi avant la kimia hein il faut Esaïe 55:6 à lukelungi na Nzambe na pardon na ba veiller de prier et ba sai na Nzambe oso ba patriarche ba kende ko tie maboko ba benga na milimo wana soki te frère yo ngalo ko moko wa soki Nzambe atindi moto esprit égaré moto wana ezaka Nzambe moto okangola soki Nzambe te akobonga mate parce que clip monsieur bimi ezobima musique ezobima hein musicien nazo continuer kaka hein aza musicien nazo continuer kaka azo ebateke azo finga mamukili mobimba biloko tozo sala maman nous sommes les gens qui azo finga mamde bolo ba mais azo gagner azo zombo on est OK pour toi azo zonga mais maman pote le bel côté la vie interne va pas monter que na pote la mboka lokola mboka mais en fait ça va tourner sur mon pote hein mais pote c'est quoi je suis chez moi. Je suis fier d'être congolais, je suis chez moi. Porte non mon apôtre rien de chance, porte au malam à retourner l'angai, ils allaient via internet. Ils a porté un kilo de tout à la mais néanmoins ta caméra le singa la bato basambela pona. Te, bato ko sambe pas net osambela ka mikolo nyonso. Nzambe ayebi ye moko abungwama. Yo kana ebisa yo ko c'est que moi ebisa ozape musai na Nzambe. No yo kaki pe pai na yo moko obana pe côté ya. Moto ndumba côté l'église. Un voleur à côté, un assassin à côté. Prions pour le Seigneur. To bonde lipo na ye pam même akoko ko ya ko lamuka. Pour moto na bikisama, ezali lo sambo ngana, to sambo ngana ezali tozo se compléter. Ezali nini azwa décision. Banda lelo. Na yoki musai na Nzambe. Na tiki makambo nazo sala, na bozo ngo soute. Maman, tifani tango ba Nzambe yokele mawa. Nzambe alimbisi mais soki motema na que tu es kenje mon poto na motema na ye hein mon bolea ezana motema na ye et to kamati sou to bolea na motema na ye to kamati sou ni fondo do geste di mengo elati ye mama akobika mokolo moko te kobika deniles ezali ye moko na Nzambe. Merci beaucoup papa John Ngefa tikato beta lisolo ya mboka siko mais to ba naomi mingi na carte l'église comment la candidature et zolo mama lelo hein pasteur ya nous a qui postuler pour la candidature au ya 2023 élection en 2023 au ils avons pasteur oui bien docteur Ngalas voilà docteur pasteur Ngalas à quelque postuler malbombo kayo ezama Nzamba ici pasteur Denis Nzambe soki Nzambe apesi vision pour sa provision soki Nzambe a solo Ngalas au ma président de la République je vous confirme lelo Ngalas a 0,5%. ah t'aimes ça l'église partout là-bas église le lobby maman il pourcentage par toi contre combien tu as 120 millions et ba congolais même pas voter 50 millions ça même 30 millions ça 120 millions de Congolais. Et la carte de candidature, on a un grand poisson favori Tshisekedi. Parce qu'un président qui organise les élections, on a une armée, a mis des cours constitutionnels, des chambres, des généraux, des nini, des impossibles. C'est que Nzambe makamu. Ce qui est Nzambe, il y a solo au monde fait. Non, tu vas voir là, ce n'est pas Dieu. Hein maman? Bobo c'est que professeur papa Simon qui bango ba qui la routine de la bino mwana na ngai. Tu sais qu'elle n'est pas à nini diacre ouais hein la fille de film il a fallu la dernière moto bloqué dans ma bonne église il bien monté baba ça il a embêté baba ngo balewi mais moi on a bien tu sais que c'est un chrétien les gens sont église de veille dans bien c'est grâce à tu sais parce que on défendre place ya autant des gens sont catholiques des protestants autant na kimangisi autant na quatre église de réveil hein Félix mais ce professeur ngoyango na Félix fait professeur de l'Ouganda il faut pasteur même si on doit musana dans beaucoup de pasteur bon mais c'est non va dire net ya moi na moi c'est à condamner à l'obibu mais est-ce que c'est normal que na ko la pasteur maman mais ce qui est en Nzambe il faut le yango bosembo hein c'est la honte na église ngala c'est zangi
papa Ngalasi azangi nini musali na Nzambe. Nzambe apesi ye nyonso, mayele, ba église, ba tout cela. Pourquoi zo kota na kati ya mokili? Hein? Et puis moi ça bi bien, na yebi papa Ngalasi. Alobaka professeur mobile na ngali boso esimbi te. Na yebi papa Ngalasi, makambo nyonso ya prophétisaka esimbaka te. Na tango ya mopotu oyo. Papa Ngalasi akoki kotia candidature na ye. Tango deuxième mandat Tshisekedi de Kei. Wana Nzamba le beleke. Hein? Nzamba le beleke mbalo. Maman, yo peux laisser le non. Oh! Pourquoi tu as négatif? Na yabi bango osimba te. Ngalasa na mongo pisaka bato ba $50, ba $100 que bato. Yo mo obi place parce que ngalasa sala va ya no kuza. Asalani. Obi sep. Na obi sep, pese bezani. Azali ministre de la finance. Hein? À part ma sala okana sep ya médecin. Azali na tuli yango. Isumu te ezali mama na tango oyo. Nzambi faut sa révélation. Et là on dit que le Congo. Mais moi je t'assure aujourd'hui, je jure devant Dieu. Ce que ça limite Katangaï. S'il vous plaît. Tu sais quel est le favori? Non. Bolinga te il passe. Je dis ceci. Papa John Gefa, la mort. La mort. Nazo kayo. La mort. Nazo kayo. OK. Na Biboye. Papa Ngalasi a dit que Nzamba bina na postulé na obima président, lui que Nzambe muto tindi a postulé. Mais o etikali na mabo. Merci beaucoup. Ya Nzambe. Sans que la vie Nzambe muto tindi et quand Dieu envoie quelqu'un, attendu Moïse le soit pharaon, a libéré qui ban en Israël. 430 na bon. So Nzambe a tindi à solo. Il doit passer. Mais total, mais je ne crois pas. Hein? Nandimi en côté. Toi tu ça ramasser qui déjà non maman. Tu ne crois pas na Nzambe to. Alobi makamona musuni Matthieu 24 verset 24 Dieu n'est pas là. Matthieu 24 verset 5 plusieurs viendront sur mon nom. C'est moi qui suis Dieu. Dieu m'a envoyé Nzambe wanga ni bango. Ezali makambo lokuta. Ezali lokuta. Ah oui que wala pas patriarche. Te patriarche kwa na poloso na obeti na pelengendo. Esimbate. Pour que vous finissez comme Nzambe. Lui tout Nzambe atindi. Mambe bandoki Nzambe atinda ba bango. Hein? Moi tu as dit moi je et puis azo bakeo les Nzambe atinda. Là non position pas le boko na nga. Nathalie yango na meli mai. Moi Ngalasi te. Bino bozo tu vas sonner balance pour an. Azia 2028. Zona kimia. Zona kimia. Moi les Ngalasi boyo. Église le mo poto yo ko tu mo poto munene. Ba ko finga Zona kimia. Est-ce que oyebi ke na mboka oyo Kiziami na zaye député? Azabe candidat à député. Apostolaki. Azwaka. Est-ce que wana pasteur te? Wana pasteur. Voilà. Nzambe pe otatinda. Merci. Est-ce que na Nzambe? OK, quoi pasteur. Est-ce que oyebi ke na mboka oyo toza na président ya assemblée? Pasteur. Oyebi ko deko ete? Nani? Kodempo. Bon, tu connais c'est là la tuni na mais tu connais le boulot comme on pour nini pasteur la bibina hein pasteur la bibina ba denile se va belé hein ba denile se va belé mais on est là avec l'ensemble il est maintenant où il est ton frère avec son questeur hein un pasteur qui est modèle tant que tu as pasteur ozala modèle irréprochable na 1 Timothée azo bisabio Tite chapitre 1 verset 3 irréprochable. Talangala ya fingaki nyoka na muyibi botika nyoka boka na muyibi lelo aibini oyibi sango te abata sango hein aibini ba monument ya ba député provinciaux papa sai bango asomba bandako ba camion ba jipi ya nyungu ba futika 3 mois ba yokanaki $1,500 par mois ba futika 3 mois mbongo etikali sur les comptes na banque yena kese ba récupérer en tout lelo nazo bisayo banque ana menace abotra bango mituka ya kofunda bango et puis ko botra bango nda godem po ekwa na pota malade question na yo empia na wataki maluku moba quoi motion de défiance mosusu nazo bisayo ezali ko kita bango na ndako ya premier ministre na bilo ba lali kuna ba pesa mbongo OK mbongo gouvernement de bloquant ça c'est modèle et ya fika ngobila pona il est certain ngobila pourquoi mpotier na liso na yo olongote ko na moninga. Qui est le plus bon? S'il vous plaît, toi qui est en anglais, parce que beaucoup de Congolais aussi ont fait un montant à Nzambe, montant à Zamora Nzambe, Bazali, mes volontés. S'il vous plaît, toi qui est en ndingo mona papa Ngalasi, ma bêtise au mona été. Na makama mo poto au mona été. Siko moi si. Na makama bêtise azate. Moi si na kufi après 1 mois bali moi si.
T'es un problème. Est-ce que c'est un Mais problème? on va un mois quand tu vivre deux bazala qui n'a jamais razali. Bazali, ouais. Njo bazala qui déjà. Mais d'ailleurs, moi, est-ce que yo kolinga moi si moi si ngai soki ya kufi lelo maman Brigitte na osa même 2 ans 3 ans gérer. Maman azate azapete. Parce que na montre remplacer. Au moins gars, mère kufi un mois motabali. Mon mère n'a quelque part. Ça dit quoi? Kolomate personne n'est juste. S'il vous plaît, dans la caméra, ceux qui le sali qui nzamba sali grâce, la terre ngalasi azue bonga. Grâce la bisoki. T'es soki et comme une nani. Négativité comme la carte soki. Dans son côté, soki et sali qui azue bonga. Selon yo, na nengo yebeli et loko ni na koki ko apporter na Congo. À quoi apporter na Congo mais au sali na pété, mais na pété ka opesa ka la bochance là au pam. Ya loko liboso vende na bible de docteur Ngalasi et loko liboso ako lukape parce que ça mutu apé. Hébreux 12 verset 14. Il y a mis balai au bon sens social. En social à bateau, il y a mis ça tout à besoin pour la constitution et la république au Bango malheureusement à besoin d'aide. Pourquoi tu as comme parle un peu de l'église La Louange. Est-ce que vous avez dit que pasteur Ngala Saché local, Tomi Lobelela, Tomi Tounelela déjà avant parce que politique et église, au quand moi moi ça dans lobby, ah ndeto boy, ah ozana mukambi na bisote. Alors, place où tout le monde a même matin à Seka, au monde a banga, babuka, église La Louange, ça na image na mon groupe épais ça. Ce qui les loning à côté na makambo qui n'a banga ne mutute, qui n'a respecté ne mutute. Au moins te que koki ko salir, to pe koki pe ko memelaye, ma bena etika marabuni à politique nzamba lobi et ko taper na kati ya église La Louange. Ma be ko zo na kati ya louange, église La Louange, c'est parce que chaque chapitre 2 verset 9 lobi bato mingi ba église pour na ki fanatisme. Hein? Ce qui a kata na ba nzambe alingaki te, na sala musalo mbala ya sima, beaucoup wa bato ba kondi makala. Mais bah voir une des bandes libana bah attaquer mais bandimina penza je ne crois pas que c'est des organisateurs bah ils fidèles tout na pas soit ils pendaient quoi début soir parce que vous avez parti politique là alors on a parti politique tout n'était vous a postulé faut avoir la base mais soit on a base c'était parti politique à l'église na est-ce que c'est normal c'est biblique bon surtout quand même la biblique bah tu vas qui va monter la Nzambe ba bongwani ba komi ya ba vote Akamati, exemple, il y a David, il était pasteur, il était roi, sacrificateur, prophète. Il y a un verset pour me dire dans la Bible, les hommes, sinon Matthieu 24, tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Les lots passent un galet président. Et là, quand il y a président, la personne comme Moko, tu as un partage du pouvoir. Le Parlement et le lobby n'a pouvoir dire que l'homosexualité est légalisée. Lui, il est président de l'Angola. À participer dans ma vie, voilà. C'est fini. Il y a un moment où moi je ne peux pas faire la politique. Hein? Il y a un côté député national, oui, provincial, oui, nous ne refusons pas. Loi Moko Bimi à ma belle songolo, mobile na mobile, moi c'est Kata Makila Salaboy. Ata yo tomboli mosapite, n'a Matthieu Zoloba, na Matthieu 5, verset 28 à 31. Ce qui yo luli ata moi si à Pam. Otali ata la miso. Ok, na yene sika na mabete. Na moto oyo azui ye akenda na kati na hôtel beaucoup ebino nyonso na mopoto alors moi je ne peux pas faire bato bazoze la prophétie à Roland que amonaki bandeko babandi course kasi moko na bango akufi déjà ba candidat yo kana bisayo Poyo po mona ne soute hein ezali oza suna miss prophétique yes ya prophète la loi prophète mais na tout le monde a kate la loi prophète bible lobi donc la bible lobi ata wasuka la bible ni molimo na c'est acte chapitre 2 verset 17 à 18 est-ce qu'il y a d'alo à la prophète c'est un pasteur est-ce que pour la prophétiser faut avoir prophète mais oui mais spécialiste en matière c'est un prophète mais ce qu'on vient la prophète au moins la Denis les Sazana kuna continuer na makamne yo posoko ta ba fali ba faire bozinda skokoto ba pasteur va prophétiser là moi je défends Christ si la croix au moins il y a le seka moi je défends Christ dans la croix dans la vie si qu'on a dit ouais la kende pas évangéliste Walesa. Est-ce que Walesa pengo? Kakol, Doumer, Kuna.
asambela bafali bango nyonso akeye pa ya partillage nani oyo koni mais mission la mission ça ni bato mabe babongwama c'est ça c'est un problème de na appuyer faire na appuyer fali parce que baba na baba basobi konango ce qui est faux ezali maman ce qui est très faux ezali bon soki na koyi biso lelo totikali 2 mois kati na bango nyonso moko akokufa te toza na yo kanga mokolo ya lelo moko akokufa mais totiki na 2 mois sikolo ya bile na kokufa Moïse Katumbi akokufa nani docteur Mukwege nani akokufa roulante mpe akozala te Fayulu mpe akokufa na ye te ezali faux prophétie c'est l'année d'alo à se préparer au Samoa ya bien qu'on les académies c'est parce que ezali lokola Jérémie 14 verset 13 à 14 ba mona ke lo côté ezali lokola Ézéchiel 14 verset 6 ba ko ba renard o ba mona ke lo côté lokuta e ko kisama moto akozala na chaise roulante akozala te bongo be ko kisama tango député akufa il était député o ya kufi wa kunde na hôtel ya saki député on l'a assassiné et personne bon prophète Joël Tatolandia pour la élection albela woni Hollande te lobini bati la pso yango tia po ebisanga merci en fait Joël Tatolobi que à mon élection ko banda mais comme la soukate et loko mo mana et ça que élection et kata na kangi na le lo poso de journaliste d'investigation faux en fait je vais pas causer ezali batatu botika eloko nzambe azulu baté parce que Ephésiens 5:16 c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur le fils de la rébellion. Et là on a le ban ngai. Pas nazo répéter yango. Maman Tiffany Lananga, la ville à Kinshasa avant 2 mois dans l'élection, il y aura une catastrophe naturelle là. Et voilà vous le savez bien. Mais c'est là où il y a mais na lobi yango na tozo bonne point mais pas ni yango. Rona biso et on a mvula. Mon nene ya mopepe. Et pour s'engager là. La tout nous avait pour la vie, n'a frappé Maroc. N'a frappé Pambo que Belo Moni a monté parce que ma bézalia. Ça dit quoi? Bah, dans 2 mois, mon tout le monde à l'hôpital à Kosalate. Mukwege? Jamais. Nani on est le plus grand. Moïse Katumbi bien. Ils allaient ma faux prophétie. Tu vois, on a eu pour la colobarité. Zambé, 12 verset 3, Batika, Koluba Makampe, Kokisama, et là, on s'est maté. Et là, quand de Oya Lobby, avant l'élection, et on n'a pas l'élection. Oh, tu as lobby, et qu'on n'avait pas élection T. Le 20 décembre, tant qu'on va proclamer Félix passe, on dit au Moni, trouble ça, il y a un Congo. Si tu as un dépôt de candidature, il y a moi, je suis Félix Tshisekedi. Dans le discours, on a eu à Sali, face aux autres, avec ce discours, on a eu une analyse. On a eu sur Hollande qui est coquine, Kotika, va manifester que vraiment que Malingi, mon conjoint écolo, président Félix parti dans les arrêts. Mais le discours, on a eu à Bimi, à BTCT, Colbert, Balamboka, Batala, Bassousouté, Pambate. Boatanga qui comboté mais bimisi basusu baza étranger bimisi basusu bazali ba oyo ba na genre donc wana tanga ko lobo moto komona ke ezali docteur Mukwege o babika na homosexualité c'est l'homme analyse ya bato basali et que président a évoqué yango na cours ya dépôt ya candidature analyse Marie. Bon. Et docteur Mukwege peut répondre parce que je suis là. Ah oui, mais maman, moi je ne suis pas un pessimiste. Pour être à côté mauvais, côté, mais je suis optimiste. Je suis président Fachi. Ce qui manque à notre président, il n'a pas de bons conseils. Il est favori. Il est comme si il est capacité il est favori. Il fallait Azalana, Exode 14, 13, 14. Ça dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez, restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Un président en guerre, hein? Président en guerre, mais moi, je suis désolé, moi, Moïse Katumbi, Leclerc. Loli Claire, Moïse Katumbi, Loli Claire, malheureusement,
papa na ye azali juif, maman na azali zambienne, toyebi ba acte de naissance na ba nationalité bazolaka ngo wapi. Wapi, ça tout le monde connaît. Il n'est pas comme moi si maman nda connaît azali rwandaise, burundaise. Alors 0% congolais mais à sa candidature mais oui l'état congolais c'est l'état moi parce que vous avez ça ba acte de nationalité bazo wapi pe da bisika wapi banquette ni bosali. J'ai suivi Moïse Katumbi moi-même. Il disait ceci maman. Mon père était arrivé au Congo avec les Grecs. On faisait la pêche. Moïse Katumbi dit ceci. Mon père juif n'était pas raciste. Il a épousé ma mère qui est zambienne. Les parents sont voix les écrituristes. Il a épousé ma mère qui est zambienne. Mon père juif. C'est que Moïse Alana. Moi, je ne sais pas. Hein? Mais c'est la naissance maman. Mais la biso ezo permettre à la moto à botamer à la nationalité. Te nationalité papa na carte de père et de mère article 180 de lobby yango. Tozongi et pas un docteur Mukwege. Malgré président Lobaki wana, Mukwege j'ai vécu avec vous 40 ans. J'ai conçu les écoles, les églises. J'étais venu pour réparer les fumangani de maman. Président pas lobby yango. Président lobby il réparait les fumangani de maman. Hein? Mais moi tata wana eloko ebaise ngai loi ya homosexualité andimi yango égalité. C'est que moi mais est-ce que bon est-ce que ça interprétation parce que il y a pas pour tout est-ce que ministère il y a genre et famille et zalarate est-ce que ça fonctionne est-ce que traitaka baba comment homosexualité est-ce que traitaka non d'abord ici aboyango andimi yango clair lelo soki akomi président de la République donc sikoyo moi c'est pas na bana ya mibale tata wana okini alobaki j'ai vécu avec vous 40 ans de service maman naye azali congolaise mais papa ya Mukwege c'est burundais hein c'est burundais faut dire la vérité mon frère c'est que il ne faut pas suivre les gens qui sont poussés par les étrangers ils ne sont pas des nôtres. Donc, il attaque à Mukwege, il attaque aussi à Moïse Katumbi. Les choix parce que Mukwege c'est un Burundais. Mutuna. Oui, oui. Il y a seulement le président de la République à Bengi par Ngo Bazar étranger. Mais Bazar qui n'a Genève, n'a pas étranger. Tant le président Félix Azaki opposant, Azaki n'a Katumbi n'a IDPS. Katumbi était Azaki n'a IDPS. Azaki n'a Genève. Naye association na sani moko babongisa pour que baleka pona nini kaka lelo président ko bimisa ba biloko wana nyonso tout oh ye mutu izala na ye apesa pe image bakanga ba photo bazala bango nyonso tout okomona onteza kaka ko babela bato te ezali mutu aboma ekibino mayele tu sais qu'elle est trop sage pour les femmes hein na pesa 3 secrets à vie c'est qui a dit bonsoir Matifani atali kamono ya monene kolinga bato nso bayebate parce que moto détruire ataka moto tambola ami balé hein il faut en Joël chapitre 1 verset 9 hein osala ekenge pe courage ya misato il faut en sagesse mingi il va rester là on moni bango te tu sais qu'elle dit Nathan bazali bango tu n'était pas favori azali favorité ozomona tango azwi ba plan na bango nyonso akangi yango akuzwi pouvoir bapesi ye allez abaluki et comme on appelle moi monto pour na parce que nous bien bimi hein général nous abimi a petit peu ma plus on a maman nzambe pambula yo Bible na biso Exode 20 verset 7 tu ne portais pas de faux témoignages avec ton prochain mais moi je porte des faux témoignages na ndako ya général Lumbe azali modèle T on a trouvé les cadavres momies. Qu'est-ce que signifie momie les cadavres ont momé nakati ya ba morgue te bakuti nakati ba congélateur ya banda konaye et c'était passé partout dans la télévision et mutuana le lobby abeta coup d'état pebine ba kondima même un congolais moi je ne peux pas lui accepter parce que azali ba cannibale baza modèle te nous biso dokuta kena ce n'est que normal parce que nous avons pouvoir partout. On a cannibale, on ne sait pas si nous aussi manger les chairs. Parce que on a congélateur pour ça. Pouvoir la mourir, nous on a manger le cœur des hommes. Parce que on a congélateur pour n'importe quoi mort que Bazalaki, les lois abîmées le bio, remettez les mains et mettre un coup d'état. Oui, nous savons après les 20. La proclamation a saigné.
président Tshisekedi a conduit mandat naie trouble kobima et président aussi à se préparer à biloko nyonso o ekoleka mais ba numbi de sous bazonga awa pour ba nyoko la biso sur 18 ans de pouvoir on ne doit pas accepter je préfère de rester avec Tshisekedi va sur bana ya na dit côté balingana mona yete nini te c'est une yo ke mona Tshisekedi pour ani mona Tshisekedi te on a nini yo am to fo beta bilono kale mais moi je suis un Congolais si qu'on a bien hérité mona Tshisekedi hérité avec ngana Mike Kalamba mona Tshisekedi avec ngana nani na lobi muku baba luba ngana muluba te ok muku na mona Tshisekedi kabunda alliance mona Tshisekedi tous les pasteurs baluba mona Tshisekedi ah c'est son de baluba parce que moi je suis pas baluba non mon bout à l'ongole yango baloba tribalisme non mais tribalisme ça kuna il est un président de 120 millions de Congolais alors président batu nyonso moto na besoin de nanga koloba ngai na bundela ka Tshisekedi awo Tshisekedi apesa ngani l'église nanga ya deo ah babenganya kala babengana nga ebo ya Tshisekedi na kati Tshisekedi mais le président de la République mbamba zo pesa motali biponda pour 100 millions $100 biponda ya pamba mbamba zo pesa banyoka longo pa binisa bato vimba anniversaire trip 180 000 nana uti po toi c'est qui babengisi oh nani moi na jana nani ayeka ko pete banzembe ya pamba alors $350 000 ba lo jet na ça 500 000 akay mais moi je suis patriote on a zo bunde la Congo démocratique et puis nazo bunde la payer parce que complot monene za na kati ya Congo na bénéficier na nini na bénéficier na Tshisekedi nini tangelanga to bénéficier na nini so bénéficier te tika to comme na suka so bénéficier te lo ne surtout ba bénéficier te ba tika na ko tika te parce que na yebi ku bazo préparer bazo Rwanda ba tiel ce soir et ko simba yo zaka ozaki na kanyana nani o wa papa ko mais quand John Lum sort azo ba vérité armée tellement azo ba nani John Lum mo lei bato cannibal awate obi bat mingi tant ba batala kao bakasa ni chokoza lokwa magistrat auto beta moi c'est la kisangani magistrat arrivé à la fin de cette émission que nous sommes arrivés à la fin non kati ya tribunalisme mama boy est-ce que tu kuna suge mission oh akangi mama parce na indonga yo sezalaka magistrat wani faut poursuivre to comme la suge mission yo na kasi bozaka pression mo pression te ko sala mwasi mama bana na ebote po mama boy bana ba kota na kati ya ba science okip pa kanga mama azo bana Kiswahili na me pika omo pika pona ti bana te pika akangi na ngonga na fumangani mama ya bana ezalaka te que nous sommes dans quel pays la justice est foutue faut dire la vérité ba brutalité moderne bien on dit ça qui va pour kanso na magistrat balingi ndete pour arriver sa vérité mi ba olunga musala nous sommes arrivés à la fin to comme la souka petit Congo ya biso seulement Tiffany eza po ya bango te eza lobana souka oh lobana souka yo kasi de casser comme ça président ba comme 26 provinces sont pas élu président de la République ce n'est pas des balouba ou kaza de Kasai il se trompe te asa zui côté la même Équateur c'est dans la même azui ba twalinga sumbemba abengi pe da fayu même ba lingete Équateur c'est fa ba bengi parce que aluka premier ministre na président Tshisekedi la boza ça yana lobi to comme na souka émission osiliki na kosilika mboka ya biso yoso osika po aboki bilono libanda ya église tozo silika plus de 20 000 plus de 20 000 $. Église ya munene marque on a la battu à mitema ma ba yeka ko lukelo likam. Qui pourrait t'aider? C'est Dieu avec les chefs. C'est ça pourquoi poser congolaise? Ah t'es chef ko edenga. Yo Zani, koba. Na imbela, na manzembo. Bacha na nzembo. Koba na. Bacha na nzembo ala. Oso na nzembo fachi. Wembela. Yo kama te. Ina kina ndo nzambe sanga mama mwete. Nzambe. Tala bato yo toto. Motaembele ku du chef de l'état nzembo mobimba. Mosali pe nzambe. Tuna ni yele kasi ko foto na tuna yele kani. Na mema pe na nzembo clip kito yo kanela sala clip. Clip kitoko na mema ka na bato ya IDPS bacha na ba chaîne na ba bina clip kitoko boy. C'est relié. Donc l'examen avant tout l'examen il faut payer sambo. Kakaboy. Yo bolenga emela zo kufa de pan. Hein? Yo ba dia. Ngapi alena frate za kufela mo. Yo ka clip ya kitoko to comme une élection pona l'honneur to so boule. Obi nzembo ya élection to ezani. David a petit Goliath. David a petit Goliath. Wa sko na bombi yango. So ba ye. So bombi yango. David a petit Goliath. C'est quoi ezali boy.
Votre numéro est inspiration David avec Goliath. Avec 5 pieds. Avec Jébissé. Avec Lance-Pierre. Ah, il y a une révélation. David Orbeta Goliath. Attends, composer Nzembo. David Orbeta Goliath. Pourquoi vous mettez mon mari? Au pesa yango po yari. Teba boya balobi. Ya mbomba fachi. On a la 10 francs, 500 francs, na sala nzembo mboka ngamoko. Na sala to soutenir président de la République. Na ba biki ba oleksango te. Ba biki fo ya nango. Na tanga na ba chaîne te ka ba ta ini pesa. Ba biki ba boyi. Mais pas que nango na présidence na conseil. O comment kuna no ndeni? La gana personne yo o connaît pas Kabuya. Faut chercher secrétaire, azap vraiment bien. Il reçoit tout le monde. Ah papa, o comment kuna no ndeni? O comment élection au pays. Nzembwana, non yo kamote. Na yo kamote ndela na yo. David abeti Goliath. David abeti Goliath te. Nzembwana siko eza na benga ngo eyowa. Non yo kamote. Eyowa. Yo kana. Mama botangaye pesa Félix Tshisekedi mabo bino bolingi bino batoyo bolingi bino batoyo penza bolingi président. Nous sommes arrivés à la fin que le Seigneur nous avons président c'est bino numéro qui envoie somo numéro de téléphone bata pelengendu numéro de téléphone mama na pesa yote. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelo